Bozali belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Shalom, shalom, shalom libota na Nzambe. Tika Nzambe na bomoi apambola yo esika ozali. Yo mutu ozwi libaku ya kolanda biso. Nayebisaka bato tango nyonso likambo ekoki kolekela yo me kolekela Nzambe te. Maladi wana ekoki kolekela ba docteur me kolekela Nzambe te. Mutu akoki koliyokisa yo pasi masimbi bomoi na yo te. Nalingi avant napesa yo message oyo Nzambe na bikamwa apesi ngai. Nalingi tosambela nanu Nzambe. Nzambe ya makoki, Nzambe ya malonga, mokonzi ya milimo nyonso. Napesi yo merci pona grâce pe faveur osali biso. Nzambe osepeli ete na moment oyo tokoba koloba de ta part. Tika ete mutu nyonso oyo azali kolanda biso partout esika azali. Soki azali na problème mokonzi pesa ye solution. Nake kotelemela mipepe nyonso ya mabe. Nake ilisus kotelemela oyo nyonso azali kotosa kombo ya Yesu Masiya te. Na nguya na kombo na Yesu. Tika ete moment oyo mokonzi ezala moment ya malamu. Oyo tokopesa message ko utepa na yo. Na kombo na Yesu Kristo oyo akufa pe asekwa. Netolobongo amen. Pepe ya Nzambe tika mokonzi abatela yo pe apambola yo. Yo mutu ozwi libaku sasa yibi ya kolanda biso. Ovandi na kanape, ovandi na kiti na yo, ovandi na mbeto, oza na bureau esika nyonso ozali. Nalingi nayebisa yo ke Nzambe atelemisi prophète pona problème na yo. Tozalaki na retraite de prière. Tokotaki ya 6 jours. Et tango tokomaki na repos vers 2h30. Na lali na moni molimo na Nzambe fungolinga miso. Nzambe amemi ngai. Tango Nzambe amemi nga tobandi kokende musika likolo makasi. Nzambe abisinga mosali na ngatala. Natali na se na moni bandaku misato. Na moni ndaku ya liboso bakomi hôpital. Etant na moni bakomi hôpital, na moni batu na kati ebele. Batu wana bazali kolela. Natuni yawe Nzambe. Pona nini batu bana kati ya ndaku ya boye, me liboso ya ndaku wana bakomi hôpital. Nzamba yebisinga. Abitala lolenge bana na ngai, bako nyokwama na ba maladi. Bako sala bango mabe, me ngai Nzambe na telemi. Loba na peuple oyo. Mutu nyonso ana maladi. Loba na ye. Kenga Nzambe na kiti lokola médecin par excellence. Alobi mutu nyonso kokuta. Oyo akoyoka message oyo. Azala aza na cancer. Ezala sida. Ezala maladie ya rein. Ezala diabète. Maladi nyonso aza nango. Alobi loba soki aza na maladi nyonso. Okoloba na mutu wana. Asomba milangi mibale ya mai. Okosambela pona milangi ya mai mibale wana. Pe okoloba maloba onga Nzambe na lobi na yo. Tango akosala yango. Ata maladi yango ewumela. Akobika bikama na Nzambe. Na ye komona deuxième ndako. Deuxième ndako na ye komona bakomi bana. Namoni basi ebele. Bako batomboli maboko bazo senga bana. Nzamba ebisinga bitala. Tala ebele ya basi oyo. Bana problème ya stérilité. Bana mamususu bana kati ya mabala. Me bana problème ya kobota. Ngai Nzambe na telemi. Pona pesa bango bana. Alobi mutu nyonso wana problème ya mabota. Wana problème ya bana. Wana problème ata bakata e trompe.
alobi okosambela pona ye pendant 3 jours na intervalle ya 3 mois akozwa zemi pe akobota. Alobi loba na bango mutu nyonso akosimba message oyo pe asaleli yango nga Nzambe na okota likambo na ye. Na ye komona lisusu na deuxième ndako bakomi problème difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, et natuni yawe Nzambe, pourquoi ba problème difficile? Alobi bato be na sena moi bazali kobika vie d'échange. Tango mutu ana posa amata azali komata te. Tango na posa mutu ana posa ya esengo ana esengo te. Olie kazwa libala azwa celibat. Olie kazwa voyage azwa ba complication. Nzambe alobi na ngabi problème nyonso eza difficile. Ka nyonso eza difficile. Oyo eza pasi epa na bango epa na nga mokeli ya nyonso eza facile. Alobi mutu nyonso ana problème oyo akomi na suka okosambela pona ye pendant 24 heures. Osambeli pona ye na 6 heures, na 12 heures, pe na minuit. Peu importe mboka oyo azali akobika bikama authentique. Bien-aimé dans le Seigneur, yo mutu zali kolanda ngai nayebi kokomi na suka, nayebi ete bapesho ba jeûne et prière, nayebi kosali ba sacrifice oyo eza message kowute pa na yawe Nzambe. Ngonga ya lipamboli na yo ekoki, ngonga ya kobika bikama na yo ekoki, koezite te, eza mungongo ya yawe Nzambe. Mutu nyonso akobenga peu importe problème na ye, peu importe likambo ezotungisa yo, ozala liposa ya lisungi na biso okobenga biso na plus 243 89 940 40 40 plus 243 89 940 40 40. Eza pe numéro na biso ya WhatsApp. Nzambe alobaka na biso alobi bozwa groupe ya 30 personnes bosala intercession internationale wana eza andeo ya église. Tozana ba témoignages par semaine, plus de 250 témoignages. Bien-aimé dans le Seigneur, tango ekoki okoki komesa na kate na échec na vie na yo. Yo mutu zali koyoka mungongo na ngai, Nzamba asali ngolu po yokanga. Mutu mususu abenga na États-Unis alobi papa prophète tolandi bino tango ebele, tosali ba jeûne et prière, tosali ba sacrifice, makambo ezo changer te. Nayebisi mama ke mutu nyonso na se na moi ana prophète ya destiné ya vie na ye. Soki bato ya liboso okutanaka na bango bapesaka yo solution te. Nzamba telemisinga pona problème na yo. Il lui suffit que tu croyes seulement que Nzamba na capacité ya kopambola yo. Nzamba na capacité ya kosalela yo. S'il y a de faux dollars, il y a de vrais dollars. S'il y a de faux, il y a de vrais. Nzamba telemisinga pona problème na yo yaya. Tala lolenge vina ondenge zokende. Okomi soko komi na butu obandi kotala ba plafond. Obandi kotala ekomi ernini potongo etana. C'est parce que tu n'as pas la paix. Okomi kosenga na Nzambe alongola na sena mokili. Na ebisaka libota na Nzambe chaque chose à son temps. Yoko bika kabiloko zo bika wana te. Yoko bika ka vie d'échange te. Nzamba telemisinga pona yo. Nzamba telemisinga pona problème na yo. Maladi wana ateze ya sida ekoboma yo te. Maladi wana ateze ya rein ekoboma yo te. Maladi wana batie ezala la tuberculose, ezala ya cancer. De partout où tu es. Ata munga ngalobike te maladi ekobika te. Makomina yawe Nzambe lobi na Psaume 103 verset 3. Alobi qu'il est un Dieu qui guérit toutes les maladies et qui pardonne toutes les iniquités. Et si kanyoso zaliaya ngonga lipambolo ekoki. Yo zamu mwasi o kozanga libala te. Yo zamu bali o kozanga stabilité te. Yo zamu mwasi o kozanga bana te.
ezande ba changer vie na yo. Ozali ko bika bomo eza yo te. Ozali ko bika vie d'échange. Voilà pourquoi nzamba telemisinga pona yo. Nzamba pesinga message yo, c'était en pleine retraite de prière. Yaya nzamba telemisinga pona problème na yo. Joie courage. Benga toko sungo na prière. Toko peso ba directive en nzambe poko témoigner. Na boina peso ba témoignage à batu mususu. Je veux que tu sois toi-même le témoignage oculaire. Vous appelez les témoins vivants de ta vie. Parce que pendant que nazo pesa au témoin, nazo pesa message oyo, nzamba za kolobalanga. Mutu nyoso oya na problème. Mutu nyoso akobenga. Tokolandela la prière. Na intervalle ya mikolo mke akobika bika na nzambe. Il est temps que les gens vivent l'authenticité. La Bible dit, vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Yaya, yo mutoza liko yo kanga. Nzambe akomi na porte. Yesu alingaya. Esengo na yo kondimate muto abotolo yango. Okomi kovanda lokola mwana mawa. Cette année Dieu va te visiter. 2021 ezana lipamboli pona yo. 2021 ezana libala pona yo. 2021 ezane ya guérison pona yo. Problème nini kolemba na nzambe. Eloko moko te nzamba kolemba nango. Eloko moko te mokonzi Yesu Masia oya kufa asekwa ana capacité. N'hésite pas à kobenga biso. Nzamba tininga pona problème na oyaya. Attends, pourquoi tu vas t'habituer avec des échanges? Pona nini okomesa na vie d'échange, vie à échec. Depuis ozwa fiança yoan, à chaque fois que loko ya malamu elingi salema, il faut ka akende, lolenga ko kendele okoyeba te. À chaque fois que lingo zo stabilité faut problème ekoya. Oya kotika batuna sena moya wate. Nzamba moni problème na yo. Nzamba moni maladie na yo. Nzamba moni maya misu na yo. Voilà pourquoi nzamba telemisingai. Et à votre simple humble serviteur. Sentinelle o nzamba tia pona problème na yo. Et à révérend prophète Steve Okoka. Yaya, n'hésite pas. Nzamba tininga pona problème na yo. Toko sunga na prière. Pen oko témoigner nzambe. Si je voulais na pesa bato ba témoignage, je ne suis pas venu témoigner pona onzamba osala, mais je veux que toi-même tu témoignes la grandeur de Dieu. De partout ici quand vous allez. Ata okutana bato ba désorienta yo. Ata okutana bato ba pesa yo esengote. Ata okutana bato oyo ba blessa motema na yo. Nzamba tindinga po bande ba ple na yo. Nzamba tindinga po na pesa o solution na problème na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba kitakate, mais nzamba kitana nzela basali na ye. Des fois tu as besoin d'écouter l'Éternel. Des fois on a posé à cause de la solution na problème na yo. O ko sambela matin midi soir. Tala canal o nzamba lekisio. Tala nzela oyo nzamba lekisio pona koyoka mungongo na ye. Telema na canapé sikozali. Telema na mbeto wana. Telema na kiti wana. Lobande nazo yoka mungongo ya nzambe boy. Vinanga échanger. Na ebisaka batu. Avant ozo ata akobenga biso. Na lingi que Saint-Esprit a convaincre yo. Si réellement la personne qui me parle, c'est la voix de Dieu ou ce n'est pas la voix de Dieu. Okosami tango mulai. Olelipe mingi. Ekomi tango nzambe na bikamwa telema. Ekomi tango nzambe atelema pona yo. Oyebi esika ya kosimba te. Oyebi okobenga nani okosala nini otikala kaka yo moko. Je suis venu dire à une personne otikali yo moko te. Mbele otikala ka yo moko mbele nzamba tindinga pona yo te. De partout tu es, tu as un problème. Oyo zana solution te. Oyo zana problème c'est yo ebi esiko kosimba te. Nzamba telemisi prophète Steve pona yo. Ata ba fiançailles bakenda kozwa kalibala te.
ata okomi na âge plus avancé bana bazoya te tokoyebisa o source ya problème tokoyebisa pourquoi tu vis ce tu vis tokopesa ba directive ya nzambe pe tu vas voir ce que Dieu fera dans ta vie et puis nzambe ayebisi nga bi mosali nanga mutu nyonso akosala akoyoka mongongo nanga pe mutu nyonso akosala onga nzambe na lobi pandimeli Yesu Masiya mokonzi pe mobikisi na ye ata likambo ezalaki pasi nini ata maladi yango ezalaki ndenge nini naza nzambe mokonzi ya milimo nyonso na kapasite ya kobikisa ye yo mutu ozali kolanda ngai tika nzambe apambola yo tika nzambe akota likambo na yo maladi wana ekoboma yo te benga esika ozali na nimero topesi yo nzambe na bikamwa akosalela yo benga biso na plus 243 89 940 40 40 plus 243 89 940 40 40 nzambe na bomoi nzambe na bikamwa mutu nyonso akozwa libaku ya kolandanga tiketa bika bikamwa na nzambe na longoli blocage na vie ya bana na yo na longoli limitation nzambe na bomoi oyo nyonso anaposa na solution nzambe pesa yango parce que message oyo pesinga yango na lobi et oyo aza na hôpital nzambe banda kokota miracle na kombo na Yesu Christ Nazareth na kombo na Yesu Masiya nzambe na bomoi pambola libota ya moko na moko pambola esika nyonso moto azali tikete ba ange no ya nguya bazala na bango na kombo na Yesu Kristo nde na bondeli bongo amen tika nzambe mokonzi ya milimo nyonso apambola yo bye bye.